Yo boui, on a un problème de santé. Pour le moment numéro 1, on a un problème de santé. On a un aveugle au monde arrêté. Des camounapis sur la ité à Kanda. Nenga zo manqué ya Freddy. Maman Malusumbo, yo okoko takweta keki. L'aime surtout ba tout ça ba monenga na zone ba peut-être ka ko na maladie au fini. Nous on dit qu'il avec le mort na na problème de santé. Ya on ba monenga na ba réseau ba moni à part ça ba na ba mona na. Malo waka lelo yo ne mtozo kisa mutema kwezo kaka kwezo na bapota ayebi singa lobi memi batu nyonso ba osala ba droit de réponse wana bazo répondre yo na lingi na yo ka yo to fetola mbanga mais yabuyi aba komi ko simba yo yabuyi aba komi ko simba yo tina point oyo yo ko oya passe na yo lelo yabuyi na fana na ngaka kimia so le bina vanda kimia no vanda kimia yabu ina vanda ga kimia CG oxygène ozomona makambo yo CG dans mutazo manqué ba to ça les politiques sur ya Freddy ba finga ete pas ça aller pour la café ndeko na ngai osimbi esika basimba kate eyenga na so ebisa yo osimbi esika basimba kate yabu abota aveugle te Yaboui eza maladi o ekomeliye nzambe akosala ngolu Yaboui akomona na ko démentir et puis koloba bato bazo salir kombo nanga bato bazo finga nga na ba commentaire ouais et nga théâtre pour l'instant ezaka nga moko et mutu tsa za na kombo yenga na tom tsa jour na ngode be nga baze belé elo nga na yeso kama na sina kufamu kula merci. Gouvernement sous l'anga et banga de ok malewa. Mais tiens la mutuna yo pe na mutu wana munene musana kwa simbi. Moni gouvernement. Ko nenge sunga bande kususu bana passe. Bande kona te mutu babela gouvernement ko sunga ta gouvernement ko sunga. Mutu passe la mutu na mutu na tusha. Un jour la pe Maulaxo qui m'a sundo langate m'a sundo. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro noto ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambola bino. Bienvenue dans votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez à la cloche pour ne rien manquer. Commentez, likez, partagez votre magazine Buzz na réseaux sociaux. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez commencer à nous suivre. À la présentation, vous avez Brandy Diba, double brassard, Maestro la princesse à papa, la perle rare, TGV vitesse à famille. Excusez pour ma voix. J'ai dû chanter vraiment trop. J'ai crié. Voilà pourquoi est-ce que j'ai un problème avec ma voix. Alors, bienvenue dans votre magazine Buzz na réseaux sociaux. Comme toujours, un petit rappel. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez à la cloche pour ne rien manquer. Commentez, likez, partagez surtout. Partagez surtout. Un grand merci à l'équipe technique Tonton Corneille. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tous qui bien. Pourquoi pas à mon boss pour l'orientation, Alain Dele.
Merci beaucoup encore à notre Père Céleste qui m'a donné le souffle de vie pour vous présenter ce magazine Buzz na réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bokoto, Ezaya Koyinda, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, hein? Ça fait mal lorsque on insulte une personne qui, dans sa jeunesse, était en bonne santé, mais suite à juste un petit accident, la personne est tombée malade et aujourd'hui, ça devient un sujet de moquerie. Nous sommes à Brazzaville où un comédien de Brazzaville a insulté l'artiste Boui Boui, humoriste de Kinshasa. Cet homme s'est moqué de son handicap. Sans plus tarder, je vous laisse donc suivre la vidéo et nous allons revenir pour débattre cette vidéo. Moi, yo Boui Boui, on a un problème de santé. Pour le moment numéro 1, on a un problème de santé. On a un aveugle au monde arati. Les Kamuna Pisola ité à Kanda. Nenga so manqué ya Freddy. Maman Malisumbo, yo okoko takweta keki. Pour le batio, l'ité à Kanda zaleki na quartier. Dans mon temps manqué bato, on les politiques ya Freddy. Ba finga été passé zaleki na quartier. De retour sur ce plateau, que Dieu vous bénisse, très chers internautes, amis de Nouvelles Tendances Télévision, fans de Buzz na réseaux sociaux, des gros bisous Sika Bozaline, Samba Pambola Bino, il y a trop. Alors, vous avez suivi la vidéo, et pas Iwapi, artiste, comédien, Oyo Azarana Brazzaville, Bolandi, Afingi, ya Boui artiste, nabiso humoriste, ya Kinshasa. Et pas Iwapi, ça lié pas si. Et ça lié vraiment pas si. Ya Boui à l'obarate, mais tu es au monde qui ya Boui à l'obi. Mais avant tout, quand on est à ya Boui. Artiste Oazo Finga, Boui, que soi-disant, on a un problème à santé. Yo Boui, Bolandi Bino Moko Boyoki. Artiste, on a un azoloba. Yo Boui, aux d'abord de 1, n'a problème à santé. De 2, place aux fans Narakuto, fans n'arrivent pas à battre. 2, 3, aux n'a pas tout ça. Est-ce que y a Boui tant ou y a Bota Marato tant ou y a Bandaka théâtre? Artiste, on a un comédien, on a Brazzaville, on a Banchiko Finga, y a Boui, y a Zalaka. Non mais, soyons tous un peu battus. Soyons humains. Et là, qu'on ni Boui a sali o yako poussé yé a comme à la dimension yako finga handicap pour les autres déranger à Boui pour les lots à comme aveugle. Ok, ko si mana ba point faible. Ndeko soki nanu yo ozo problème na vite. Yana le karma et ko futaka bino na nyoso bino bokosa. Ma benyo soto ko sala kana mokili na sawa et ko futaka biso kaka. Parce que ya Boui a sali le côté avant dîner kaka boye. Soit disant yé comédien na yebi kutu yé pété a sala pe benzita yé bana pété du coup abimika boya banjo fingaka Boui. Soit disant ok o akenare pa walesa makio na ba pese $100 walesa alobi loba na moni mais otikal peka ko monati. Ce qui lelo ya Boui akufa misu c'est parce que era komika na beach ya ngambu ya Brazzaville à sentir poussière ya makale côté na misu. Banda wana misu ne monate. Bato ebele na yo comprendre que tant yo za na élévation ezana batu oyo bazela ka chute na yo. Po bakoma ko beta tolo, bakoma ko loba etala ye. Tala ye azala akanisa ki. To pesa ton attend. Bino batu bo seka ki ya Boui po az aveugle. Mais là qui aveugle na bino a surprendre bino qui aveugle na ye a continuer toujours. Ko ça la cinéma, ko ça la théâtre, ba ba beng sakina ba nzonzingi ba continuer toujours ko beng sakaye. Alembate ndenge zarbatu tout to bois qu'il est malade akota ndaku mais ya Boui ala ki sabino que malgré bokotisi ndaku soki ba bengi ayaka ataboke o abota te pas de problème ou sa vie privée na ye mais azara la mutuwa atila ke cantine na douche sonne na douche à côté à sokoli alati abimi pebo pe soko solano ye ba pete kaza aveugle présent la batumsu ba bois qu'elle handicap bon a comme monsieur kufa mona kalisusu te avant nande na ndaku akomela batu charge
misusu bozo se moquer na ye abande ko mi mona lelo si papa mutu na mutu to mama mutu na tana ye asala ba succès lelo e komi point de chute o bino bokomi ko se moquer na ye ke oza kutu nengo zala mona kate oko misusu ba ke même plus loin na tanga ba commentaire donc buibu ninga zana pe so zana mobile ando monete est-ce que vraiment mutu Congolais qui es-tu? Pourquoi? Je ne sais pas. Ni franchement. Moi qui le comme na souka ou bien bon culture va ramiter mama bé. Donc yo mo muto sepeli parce que nanzimite ki artiste ozo finga boui oza chrétien. Parce que muto anzima nzambe, muto a préféra anzimi liloba nzambe azwa baptême atiki vine ya mabe na sima. Anzimi alanda Yesu Kristo na banza teka kozwa ton na yaba na kofinga parce que eza théâtre te ya bouyi po akufa misu c'est du vrai c'est réel akufa misu pe wapi na Brazzaville na beach ko katsa boye allez misu kufa et ça li buzz etamboli makasi tokolanda même vidéo moko ezawa ya artiste Eyenga bino no soboyembe Eyenga mandala la Eyenga artiste Eyenga yepa kotaki yango mais batu ebele ba meki ko confondre ene Eyenga o anda ko finga buibui yepe a s'excuser ki ponango a pesa ki pena ba directive alaxi pena que ça la ki ngai tem na ko finga za mutu moko bimi na réseau andi ko finga ya bui po bango na ebui babanda musika babanda lelota Eyenga mandala la na ebui babanda musika en plus Eyenga na ndenge pene ya théâtre Eyenga za mwana ya bui to benge bien ya bui wana ya je suis contre batu nyoso bayaka pona ko finga pona ko déséquilibrer batu to mais les cas na réseau ba yeba pourquoi koma ka pona bo yo po yeba na foka ko finga mutu po yeba na foka ko lobela mutu boy po ba chayoka. Et ça li passi, ya romona buibu ya lela na réseaux sociaux. Mais avant de entamer dans un point, te resenga na nos vidéos to mona ndenge Eyenga azo s'excuser na place ya batune bakanisela ke mabeye pa finga ki artiste buibu. Et puis on va se retrouver juste après. Bonjour ba fan na ngai bandeko na ngai batutu ko balinga dialogue na pour le respect na bino na chapter Linex boye. Na ko démentir et puis koloba bato bazo salir kombo nanga bato bazo finga nga na ba commentaire ouais Eyenga na théâtre pour l'instant ezaka nga moko et mutu so za na kombo Eyenga na tom so joie na ngode Eyenga baze belé dans la minute oyo nga nem na joie na kombo Eyenga na mère Jetou na pesi mbote ya za na mikili et on a kin mutu so na kombo Eyenga ngai alors lité ya kana frère ndeko wazali tango lobaki Eyenga bato ba penser mingi ki ezangai or mutu afingi buibui eza soki malewa garçon moi za na Brazza en tout cas ta biso nyoso yo to sepeli na ngote donc ngai na kuti jamais kovanda na finga buibui bato bayebi ba moni ba émission ba live onga na koti ona zolila ona ya bui donc ya bui aza ser na biso c'est pas dit le quoi zo mona te ngai penza oyo na kende ko finga e bande ko obo finga pe na ba commentaire avant ya ko commenter likambu tala na vérifier vidéo ezotambola ya moto afingaki buibui eza malewa garçon na Brazzaville mais sikoyo lite ya kanda paere abi bayebisaki ezoki komo ya garçon peza Eyenga yango atangi Eyenga ya mbali osombo mais alobi teke Eyenga oyo ngai s'il vous plaît vraiment s'il vous plaît nakofinga ya bui te nauti na ya bui musika baya bui bato bayambinga na Top Vision donc aza ser na ngai ata ndenge nini ata succès komo kweya ngai nayebi ko respecter ba grand nayebi ko respecter mikolo donc vraiment bon revoir ba commentaire et puis to take moto yo afingi bui eza malewa merci beaucoup. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Bonmoni place wapi artiste Eyenga a sengi pardon a lobby bien à la kisindenge babandana ya bui ke yena ya bui bazane loko moko te oyo eko kabola bango
ba wele eloko te, ba soigni te, ba bundi te, ce sont vraiment des meilleurs amis. Alors bino bon mesana ko sala mabe ko finga mutu vraiment nzambe oto sambelaka ako punir garçon wana. Je ne suis même pas sûr que ça père de foyer. Je ne suis même pas sûr que ça papa ya bana. Pour ceux qui papa ya bana koke ko télématé, au sali vidéo live, au finga mutu jusqu'à ce point oyo et ça les passe ça la batno se passe. Bolandi e ngamandala la ndenge a sengi pardon. Ndenga la kisi bino pa iwapi bango babanda kina yabuyi. Alakisi bino et pas iwapi bango ba yeba ko travailler ensemble pas iwapi alakisi musala na mokil faut à la reconnaissance ou reconnaissante place au uta na place aux okende yeba ko remercier ba pesa ki place yeba ko remercier ba pesa ki artiste wa zo finga wana na Brazzaville yeba ni même pas ngai kutu na kende na ngayoyo na koti na landela amona kintele na Brazzaville. Papa kintele za commune ti ba commune otoko comprendre ti monga fulo pusa ni kuno kei wapi ana Kinshasa mitendi neto zo kende Congo central opesa place ba koma au revoir Kinshasa nde place kintele place yo kenda kovanda mais on leki na télévision liboso caméra téléphone pas bien te obandi ko finga ya buyi yo zanani ba ebi na bango pe yote TV morote radio télé yo ya Brazzaville et la yo au sala ba imur moko bo écoute oyo batu batala na bango même pas on vanda même pas na poto on vanda même pas na mongali on vanda même pas s'occuper wapi mais bon commune sala OK on vanda kintele papa soki tembe ngayo na ko zwa pena na 8 ans bon biso pe to kotis ko makambango au fini ya bui boto c'est ce qu'on nengeni na bimisi na fana moi so yo kotsa ya ka to vanda yo balate papa au balate oja moi si yaka to vanda oh moi si libala ngope lelo soke singi e kawana ngope kabani na ngope na ba komina simanda kwa kintele ya mitendi ya ba monga fule ya kati kuno revoir Kinshasa na ne soto faut aussi photo comparer o len se biso nani po ba sine kuna kutu e sala na ngope te donc o sala ngope peut-être moi simanda ku oju o lexi na YouTube po kaka na qui bien te mais na jupe ba la gisa ne yo jouer tu sais même pas jouer ozomon pourquoi ba congolais na biso ya Kinshasa so bokati na ngambonga bomi comme ça neti ba ngai net na ça je suis pas brazzavilloise mais na vana na Brazzaville je suis pas Brazzaville je suis kinoise ba oba yebinga ba mwana monga fula tanga na école Malula tanga na école Tumba atanga na collège en Noirit. Otali penza boy oui à ça l'école maternelle na collège na pardon excusez-moi à ça l'école maternelle na Saint-Mawagali o ezaka en face à maison communale ezaka ko wanga na te mais cette question na ke Brazzaville linga la tonalité changé alors comme net so micro ça net ba Brazzaville ba na bon ils sont très gentils ba makama ko finga wana te botika ko latera batu ba image moko boye on dirait bango basama be on dit biso na bango tozama be non biso na bango tout ça to wela ni to problème nini si to bongisa bon nini to sandeni alors to rejoa point mususu et pas wapi lité akanda yepa yaki ko s'excuser na ça yo monte pela ki na réseaux sociaux surtout na TikTok opusa na te lité akanda yepa yaki ko s'excuser na ndenge moto pela ki na réseaux sociaux na ndenge lité akanda alobaki mabe agardaki silence te ye mokope ayaki wana à s'excuser na osenga to landa vidéo o pas tonton corner des bisto et puis to kozonga to continue débat na biso ya buzz na réseaux sociaux ya bui limbisanga leki na yo ezalaki prévu te obima na TikTok ezalaki prévu te obima na Facebook ya bui obengaki ngai oyebisi ngolobi oyo kanga lisu place na lobi te opeki singo lobi na mono lisusu ko sala be mission te to sa mikolo tika babiloko wana zo sala na yebisaki pe na biya bui limbisa ngai par rapport à babiloko na melaki
de na yaki ko sala émission na lobaki on ko loba na yoki yo ayebi singa lobi même batu nyonso ba osala ba droit de réponse wana bazo répondre yo na lingi na yo kayo to fiotola mbanga mais yabuyi aba komi ko simba yo yabuyi aba komi ko simba yo tina point oyo yo ko oya passe na yo lelo yabuyi na fanda ngaka kimia so lobi na fanda kimia no fanda kimia yabuyi na fanda ga kimia CG oxygène ozomona makambo yo CG nazalaka leki na bino soki na agi soki pe na art na yebaka te mais soki na lobi na tomboka ezala mabe makasi bakomi ko toucher meme na yabuyi ndeko na ngai yabuyi abotama aveugle te grande sœur na ngai ya changu amoni nga na bandi carrière na ngai petit na komi ona komi lelo bazaba yaya osoki abengi apekisi nga likambu to yo kambala moko ndeko na ngai osimbi esika basimbaka te eyenga na zo ebisa yo osimbi esika basimbaka te yabuyi abotama aveugle te yabuyi eza maladi o ekomeli ye nzambe akosala ngolu yabuyi akomona. Et nous avons un artiste comédien avec beaucoup de tristesse. Tous zélaté que l'obito beta masolo mususu. Tosunga yabuyi ngonga yango. Tosunga ye na muke oyo zwaka. Na ndenge nzamba pambolelaka yo. Tosunga yabuyi. Mena yebisi yo ndeko na ngai oye ko toucher yabuyi. Ndeko na ngai oye ko toucher yabuyi. So na siliki bo regretter. Na yoki pasi moko boye. Na ndimite ke émission na ko sala ngomula. Yabuyi limbisa ngai eleki na yo. Limbisa ngai nenge babuzoba na ngai o nga na salaka batu musuba nimba pakola ngoyo. De retour sur ce plateau, Bolandi Nenge Lité Akanda, yebaki ko s'excuser, yebaki ko lakisa bino Nenge wapi babanda na yabuyi, donc eloko ezana ngote ba mingi ba mekaki un peu ko yina Lité Akanda ba fan ya buyi oyo ba tomboka ki na ba commentaire. Lité Akanda il était là, il s'est excusé, lakisi bino vraiment sengi pardon. C'est une bonne personne, pour sentir que mutu oyo vraiment mutu esala ka paza mutu abatu bolandi bino moko video ngo ndenge ezokene malamu. Alors buyi ye moko pe kangaki munoko te malgré handicap na ye, malgré ndenga kufa misu, malgré ndenga za aveugle téléphone, malgré atsaki yango bo miso etala mupanzi likambo te, mais yepe a gardaki ba mona ete a gardaki maloba te douleur wana yaki ko partager ngo nyoso na réseau abimaki asala ki yaye vidéo tolanda et puis tozongana sima to ebande nini makamango likanaki yo buyi wana na problème santé pour le moment numéro 1 aux la problème santé aux la aveugle au monde arati likamuna biso na ite ya kanda ndenga zo manke ya Freddy mama Malisumbo yo okokota kweta keki bongo lo bakyo malewa ngana na baba obisi baba ngala mtamatana te na lekela pena mutu mission te na bandolo baba pona baba lem surtout ba tuso ba mona ngana zo ba peut-être ka pona maladie ou fingi non biki avec le moropi nana pour ma santé yango ba ba mona ngana ba réseau ba moni à part ça ba ngaba mona ngate malo waka lelo yo ne mtozo kisa motema kwezo kaka kwezo na ba pota ya mabe franchement ya mabe mutu su fala finga nga aveugle ki aga ko santé mais malo ayote malo ngana bota ma malo yo bi age na banda théâtre ebi fait age ngana zui ku ya maladie oyo et puis na zui yango yo za témoin yo yebi to sindela nga poma ye producteur atinda kati nazala bieti na bima na ndako na nga
tina ya na zo shock ko na beach na zo katsa na moni bakulu ko bakulu saka makali ko tina na miso elo ngana ye soka mali na sina kufa kula na panga akufa kala kula na panga merci gouvernement sundola ngai kibanga te ok malewa metana mutuna yo pe na mutu wana muneno sana ko kwa simbi moni gouvernement ko ninge sunga bande susu bana pass bande kona te mutu babela gouvernement ko sunga ngai gouvernement ko sunga mutu passe na mutu la mutu ka mutu un jour la pe gouvernement ça m'a touché qui va pas sona ko sunga ba ulakso ke basundola ngate basungi ngai falo finga nga bloko finga ngeze bele ende konanga bloko finga ngeze bele penza ebinga na oyo ko soni na ka soni ko bimisa mabe po bat ba mona ke bulia lo biba bebo e pona malewa na ka muno ko mabe na ka muno ko gilet na ma bebela o finga mena zo ka soni na hotela ba bombo matu pasa na hotela ke tu vanda tu mela tu lia cardinal yo kanga soni ko oyo kinonga pesoni te mabeni ngala bakinga na bili te akanda a peti na ka ale kinanga ya mabili ya nje na sololi na yini te akanda na solene yo moni te akanda zo kondo awolo basute ko yo ya na ya ye yo moni yo kati yo linga ya fredi ko linga ubeko leka ba pernioso ya ko yo linga ba ko leka ya fredi yo zo lo ya fredi na mapango na ba yo ana nini ozana kapono finga batwana ni yone loko sio lia kana matolo so ke tambula la peso yone loko basuka monika ndozo kisimu tema malewa na o jere kana miso yo finga monika na miso yo finga monika na miso yo finga foro finga matelo nasi no ba partima za kana bi nzambe ke mutafuna partima so nzambe mutafuna partima ni so mo na histoire partima change maleo na ebi mito ofekisa ngati nebi mito olo ofekisa ngolo akike ya politika zani maleo no manu sala itaboma myo akike maye merci ene ro ko na bikamo nzambe mapa avec la merci à maleo malheur mon toi n'a pas ma santé avec la vie merci non nga de zomba na mika ko za mutu nyoso ko komise famille ko yamba so na boy na nga ko to boy na so ko to na ba spectacle to bi ko kota no te za ma bo shwe te yo kende fa ba ka no so o yebe lo ko be ki sai so to lo ba o ya te o yebi to boy it il faut to taper discipline salati mutu lo ba ki no zanga isa avec te au final de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Wanezalaki, artiste humoriste Boui à garda qui calmeté malgré handicap naie yandenge bazo finga ye kaza aveugle azana ki ba mote ye pas ala ki on a talaka bolobi si baba ya Boui ya batalo barana te bolobi si baba c'est être méchant hein. Les karma existent. Oyo yozolona yango kobuka toza la biso pour ya buite mais toza contre ya kobima pona kofinga moto en plus boyebi nde nya ili akate paso ya mona kabino boyebi te po le lobo le ko bana kofinga moto soki ezalaki mwasi na onde bafingi bongo to ezalaki mama na yo oyo ye bafingi bongo to ezalaki ndeko na oyo landa to oyo ya landi je ne pense pas qu'au koma bon attends que tu peux te oluka besoin na réseaux sociaux mais tina mafingi ya makambo solo ta soka to kosaki wana d'accord mais ozolo ba pena makambo eza réel donc soka zaki koka pena ba pena yo ozaka kikata c'est quelle éducation. C'est quelle éducation. Et puis, merci beaucoup na batu oyo. Bazalara toujours wana pour nako motiver ngai, pour nako encourager ngai. Merci encore à mon boss Daddy Mambulu na Dallas Big Manager na ngai wa sala rengana zala. Balobi sora koti na salon eza western union akena douche wana eza ria sora bimi ake cuisine wana eza ba MPC Orange Money koloba te boss maboko pete. Oh akabarate yondo zwaka te botika kofinga
Yondo Kabakate. Alors, ton équipe on a page rose. Et pas, il y a petite soeur Nangamoko propre. Béni Kile. Joyeux anniversaire à toi. Tonton Corneille, ce que tu as là, ma photo, s'il te plaît. Toi, c'est Pélissa Botama et là, ma petite soeur. Lorsque je parle, je peux parler, tonton? Voilà, ma petite soeur Béni Kile, elle est là. Mon amour qui n'a rien pour toi, Zongi, elle n'est pas complexée. Elle est belle. Nano balité, hein? Ah non, moi, mouké, bino batubunga misu. Alors, joyeux anniversaire, happy birthday to you. Ou Melanzamba Pambolayo. Alors, pourquoi pas à Ponton. Je salue Armel Toshiba avec C. Babi S, est chinois. C'est une fabrication. Est-ce que vous avez tout Toshiba ou fabrication tout que tu salaneni. De gros bisous à toi, papa na Diamant. Christina et Divin Cœur à papa. Donc, de gros bisous à toi, Babi. Yende Mutasimbi, Ponton. Logement, hôtel, vraiment, que Dieu vous bénisse. Nzamba Pambola Bino. Pourquoi pas en direct de la Belgique, Marco Goutier. Mundele Moro Simple, mais né au Congo. Ou Mélessi Kozali, des gros bisous à toi. Nakosil, ça bon, on a Armel Tamboué, garde du corps, il y a moi si. Bientôt, na royambe pe émission nanga et brobi mi balio basala razua mi balo ba interprétera mal ba interprétera mabe komona basi na bango bazala na ba garde corps ya mibali tolali tolamuki tomoni boye awasa pe buzz na réseau to royamba lobby je crois ba o mingi ba ko s'abonner ba o mingi ba ko landa nouvelle tendance télévision bazala on a 24 heures sur bazala on a scotché na télévision. Bon, mon atoroyambaye Armel Tamboué, garde du corps ya mwasi. Donc aza wana pona bino. Oh nga madame nanga na lingarate. Azala entouré to garde du corps ya mobali. Ya mwasi aza wana atonda makasi. Maître wa ya maraba. Maître wa a memaka mabende ya 100 kilos. Alors, de gros bisous. Encore, so moninga na Latibongo drapeau Mopandi, FCK na Mopandi. Il y a boss Patrick Iluskani qui na Washington. Un grand bisou à toi. Pourquoi pas Nzambe Tobisa Nzamba Pambola Makasi. Moi na ya maman Francine Tekela oyo azapena Washington. Maman Florence Sumbombo Tekela donc Wumela Nzamba Pambola yo boss na ngai FCK toujours ezawana pona bino. Alors, restez bien, que Dieu vous bénisse. Samba Pambola Bino, tout côté amino ponaba. Épisode où il lundi, il y a besoin de réseaux sociaux. Montezo Koba Kaka Seko Koba. Restez bien, commentez, likez votre magazine, partagez ce qui est la Bino Bomoté. Bon, partagez, en partagez bijou dit ba maman na dire kan kusu o toyo ki yepe floki dada zo ke no beta bon na Dubaï. Cécilia, bonne chance à toi, Cécilia Nkoussou, Ange Ben de maman na Jordan na Victoria. Pourquoi pas Ange, ma petite sœur Janelli di Coco, na Bossanité. Bah mon afula nyos, maître Charline Dundu. Jido ne tombera jamais. Donc Toriam Babino Makamboza vraiment ebele makasi, petite sœur nanga moko Niclette. Yemo Pazawa, na vraiment de gros bisous à vous. Restez bien, que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans l'autre épisode de Buzz na réseaux sociaux. Restez bien et au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique. Mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour na maman. À célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant zo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Sobo melika moko de jo ga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, musala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais, Congolais toujours gagné ba match.
Aux avoir défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela mela, boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima, o mela ngo. Ça des jours atabati le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison, oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.